Ezana batu misusu nde bazana bazade ana kasha 6666. Ato teye Bible ndeni na obongwa na nete. Ba missionnaire caution Kabila mutape sango. Batu wana koma yoko mibengo pozamba yoka yoko salaki réunion na Genève na Kengwa Dondo. Kaneti ya Jean-Pierre Mbemba mole ya ba pikime. Obinini Mole ya ba pikime bato neti bato ba CPI neti ba Mbemba wana. Vous allez anticiper ce qu'on appelle l'article 64. Toyebi bo sangani na bato fayulu Katumbi lokola yembongo esila raté asape simbongo bo sangani na bato Shadar. Tozo zelabino le 24. Et loko bakenda ko sala kuna na mwasi au Karaba la sorcière. Karaba la sorcière azobima pona empêcher ba combattant ba kota kuna na salle. Karaba la sorcière ndena wane komi sous dessin anima Kirikou. Mwasi ndoki wana F Bazaiba ye wana. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium et surtout bienvenue na émission na biso l'invité à mokolo ya lelo. To pesa bambota maelamu na Lolita Waku moninga ya Cécile Osango oyo azali kosepa mokona ya mbota malelo et mbota maelamu également na Paulin Polé les rassembleurs mosangisi mbota maelamu na yo et bambote ebele to pe mbota maelamu na ba nyonso bozali kosepa mokona mino mbota malelo kasi ozali kolanda biso to pesio penza joyeux anniversaire. To sepe lisu moko malelo koyamba pona bino fils mukoko moko ya ba communicateur alobi mikolo yo gardien du temple de la démocratie. To yambie lelo poto luka kosola nanu par rapport ya mwa makamoko mikie o ezali kolekana awa na UDPS na mwango ngakaka moke o tozanango mbote na yo. Mbote Tatiana minga olobi ate kwa na sepedi. Les gardiens du temple. Ouais, les gardiens du temple, ouin par Yemoko, héros national, Etienne Tshisekedi. Fils Mukoko esengo penze ezali epa na biso koyamba yo lisu na émission na biso l'invité ya mokolo mwalelo kasi actualité ezali ko obligé biso to solo la. Ya yambo to lobela sikana no likambo yo etali ndenge mwana mboka Félix Tshisekedi a retiraki signature na ye ensemble na Vital Kamerhe bakolukate bakende bango mibale basangana tope boni. Ouais, mutabanda liboso ko retirer zanan. Selon yo. Muta retirer liboso za Félix to lobela nde ya Félix so Vital alandaki boke tout na bato parti na ye. Le premier zali moi mboka Félix a retiré signature na ye po biso base tolobaki na biso peuple ya UDPS tolobaki na ye to sepe na marambwana te eza bien te ko solde 34 ans ya combat na biso auto sala na o babengi contrat politique moso to la muka to yebisa ki a retiré to pesa ki ultimatum ayo ki ango a retiré signature na ye c'est ça. Fils Mukoko ezali na base nde bato bako pesa mitindo na président Félix pe président Félix a exécuté to boni parce que bako lobate leur basala qui vote ndenge entre guillemets tozoyoka président Moïse Katumbi alobaki na Félix Tshisekedi te ye asepela kindete Félix Tshisekedi azala moko oya kokamba biso penza na ba période oya campagne pour na to voter te azala président de la République mais eloko nini kasi elekanaki Félix Tshisekedi alobi non ça va aussi to voter lokola ye abimi iyo et comme katango bino a boyoki bosiliki bazaki 7 wana tango basangani balobi iyo te Martin Fayulu akende bino esali bino pasi pourquoi. Ouais, question na vraiment au préciser en haut parce que na moni eza kilométrique maintenant on me ko répondre yo makambo ya kobimisa candidat commun et alaki nango makambo ya vote te
Ils ont un critère qui est motivé à la base. Représentation nationale. Et alors, sur base à critères. Comme abakomi kuna na niveau ya Genève, les invalidés, baza batu ya kozwa, kotia o babengi vote, principal vote. Wanana nous, et l'autre basala qui de la violation ya masolo basala en Afrique du Sud. Fayulu na Félix babendani a huis clos. Félix a si Fayulu nga na voter ou Fayulu binga pe na voter. Et comme on a voté Fayulu a zongi na 1960 tribalisme a voté Matungulu, mais Félix a voté. Makambuana base ya IDPS to rejeta kiango nazolingana lobano eloko mota tiana biso toza différent na ba parti nyonso biso na IDPS to vivako ba bengi démocratie biso to vivako ba bengi pyramide renversée, c'est-à-dire ba combattant baza likolo pe ba konzi baza na se. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Oh biso to loba ya onde ba konzi basala kango po baza na service ya biso peuple. Félix a signé qui signature wana comme participant dans toute démocratie, même si vous n'êtes pas d'accord dans les Kamboué Salami, quand la majorité a battu balobi les Kambou, vous signez mais vous n'êtes pas d'accord. C'est ça la démocratie. Bisonde to rejeta ki yango et le président a moni qui a retiré signature. Mais les Kambo Tachana Nazolo ba ya retrait signature batu ba omona on est Félix Abomi Mokili. Non. Tu expliquer ki batu Trump a retiré signature na marambo climat kutu likolo avion. Poutine a retiré signature na marambo belé. Toyeko kende tozui Angleterre retiré signature na ngona Union européenne. Totiki na marambo politique. Na Bible Roi Ézéchiel baya ba pesa un message en Nzambe pas prophète que okokufa. Roi Ézéchiel a mis bamba na se alobi Nzambe kanisa ta o na sala ya malamu. Nzambe prophète abimagi de Nzambe yebisi kende na changer décision na nga se ke na retirer signature na nga yebisa roi na na bakiseli mikolo. Soki Nzambe mokeli na nyonso monsieur honnête a retiré signature, ne combien plus Moutupamba neti Félix a retiré signature neti. Na Bible, Nzamba lobi akoboma mokili na peste. Noé azui atumbeli Nzambe holocauste. Nzamba yoki solo abepisa bien Nzamba lobi na koboma su mokili te Nzamba retiré signature. Combien plus Félix Moutupamba a retiré signature na été. Félix a yoki kolela ya ba mama kolela ya ba combattant. Félix a retiré signature na ye. Est-ce que et comment qui part à prima cour ya Tony Nyango pour boya koloba a retiré signature? Non. Réaction na biso auto sadaki to sengi président na biso Félix c'est pardon. To s'excuser na ba auto sadaki ba mal bouche. Mais ce qui réaction zadaki un peu violent. Parce que tout le monde a dit déjà que le président Azindagi na Libulu Bankosi. Quand on veut sauver son frère, on a douceur, to réagir ça qui bongo mais alimbi sabiso pour na lem suba propos mabe o elobamaki. To bimisi na Libulu Bankosi. Bango batu wana batikala na o ya bango opposition iranium na ya CPI. Biso to tikala na o ya biso opposition ya peuple. C'est-à-dire tous contre un avec le peuple. Puis en plus, l'élection est à un seul tour que les meilleurs gagnent. National. Sotozo balikamboya élection eza nangoka na tour moko. Po na nini te bango banso bakangamaki libulu liboke pardon baoyo batikalaki awa na Kinshasa. Tozu ba exemple ba Gabriel Moki apo baza komi benga pe entre guillemets ba opposant tozu bango tokangisi bango nyonso tozu pe fati tokangisi po moni esengeli te bazala bango nyonso elongo bino bozo penser qu'avec 100
ou avec la machine à voter, bino moko penza IDPS bokei na maponomi boko gagner. Omoni lè ozotanga bakombo ba moki ozotanga bakombo ba tutu. Bon, omoni mo opposant na olingango lisusu te ngana minito bakomo benga ngai yo babengi gardien du temple anti-Kabila anti-dictature. Pour opposant bazé belé bakabiliste masqué neti ba Gabriel wana nandenge ba Fayulu babimi na poisa. Ezana batu misusu nde bazana bazade ana kasha 6666 ato teye Bible ndeni na obongwa na nete. Ba missionnaire caution Kabila mutape sango. Batu wana koma yoko mibengo opposant ba yoka yoko salaki réunion na Genève na Kengwa Dondo. Kaneti ya Jean-Pierre Mbemba mole ya ba pikime. Obinini Mole ya ba pikime bato neti bato ba CPI neti ba Mbemba wana. Réunion na Kengwa Dondo. Ali aba pigment ndeni fils mukoko. Faut aussi ko eba ko respecter pe ba président pe ba parti ya baninga. Respect na bato bazo manquer peuple respect. Tozo loba mutu na mutu, tozo qualifier mutu na makambo sala. Ngai yo benga nganani maboko pembete. Bango pe nazo benga baona kombo na bango, ba CPI ba Iranium ba kombo na bango yangwana. Na minito batuwana. Révélation Tatiana. Mais c'est Georges Foro. Oya pesa Mbemba Jeta ya avocat wana. Aza membre de fondation o ba bengi fondation Kofi. Soki Kofi Annan. Comment yoso yoka contrat nini ata ya Palestine ya OLP. Bakende ko chake mutu nyonso oyo ako respecter makambo te assigner mort politique nae. C'est qui va commissaire qui a makambo molimo au nom de Jésus tolobi au nom de Jésus-Christ makambo ni les sans effet to anéantir en président na biso azamuto ba science na bino ya bokilti wana te. Yango lelo ekomi siko un président Fati Poaya badate ekomi ko changer pour nani ekomi mamba we ranson na Jibem Piana Sankara de Kunta na ba Blaise Element to champion Maguso sango na ba base badi banga tozo ebate komini. Koya ya président to poussi yango pour société avion au président Somba Keza ya bisote. Bango ba ki président koya na date tel bako somba pe billet na date wana. Biso to monike biso na bango le to kendo yamba bango bakoya kozwa babando filmer ba image na biso ba mixango na ba télé 50 na bango ba lobake batu wana ba ala ya bango. Pe en plus bazana ba idée ya kobibisa désordre pour Kabila zwa raison ya kolobake opposition azo créer des ordres à sa l'état de siège. To poussi date na biso. Ils ont le 24. Pourquoi ni botier date le 24? Botier date le 24, ils ont par rapport à contact au président Zozoa. Il fallait que na batu ya ba IDPS Belgique, IDPS diaspora, président Koya le 24. Na minute tozo lubaka tant que mobilisateur, gardien du temple ya IDPS. Yo muto ba pesio mbongo. Na ideo ya kobamba mabanga, Jou Félix Akoya. Nzambe lem so alobako kokufa na 2025. Yako bamba libango kokuta na biso ba kombata. Peut-être jour wana oyo ko bamba libanga na yo. Ekozala dernier jour na oya vie. Wana tozolo bango ce jour là ça ne sera pas la non-violence. Soki bo meki koya ko sala babilo ko na bino ba oloba na bino bo bamba Fatima banga. Nous allons réagir de manière où vous comprendre. Vous allez anticiper ce qu'on appelle l'article 64. Toyebi bo sangani na bata Fayulu katumbi lokola yembongo si la raté asape simbongo bo sangani na bata Shadar. Tozo zelabino le 24. Famille na bino ba rotuna yo komie bembe boye pourquoi kenda ko sala makambo. Wana tozolo ba mino toko permettre bino ata 30 secondes à pambate. Tokende ko tike bembeno na la police. Tozolo ba na bino. Biso toke yamba président biso na kimia. Mais soki boye ko meka oko bamba kutu libanga na te toko zala lisu likolo lisu.
pas de confiance na mutu. Donc, toko même président, il mettait au ticket après annoncer ce jour à meeting. Et ils assoment. Makambo e komi sikoyo nde bango balingi kitoko maboyini. Et loko bakenda ko sala kuna na mwasi o Karaba la sorcière. Karaba la sorcière azobima pona empêcher ba combattant ba kota kuna na salle. Karaba la sorcière ndena wane komi sous dessin anima Kirikou. Mwasi ndoki wana F Bazaiba ye wana. Soko moni ye F Bazaiba. Maman Eva Bundi Bitumba Makasi, surtout penza na opposition, surtout dans la République démocratique du Congo, où on a vraiment, il faut tout reconnaître. En office, Moukoko, tant où yozon dima Bitumba te penza, moi suis azo kota na katia mibali. Fils Moukoko nzamba otuna yo. Kokota na katia mibali posa la songi. Kokota na katia mibali posa kindoki. Oyebi moi si sora zandoki kindoki ne ala Makasi. Oh, wana na Karaba. Tozolo banayi ba continuer biso na ba to kabwani. Biso na bino to kabwani orange. Bible lobi soki mutu ezo simba te ba kabwana. To kabwani na biso. To kabwani na biso. Soki loboko ezo tinda na koyiba kata yango. Siko nani nde aza loboko oya tindi bino oyiba. Loboko bangonde to kati loboko akatumbi ya CPI na uranium to kati yango. Uranium nani CPI nani? Mbemba CPI uranium katumbi. Ba là na lo ba congolais même moi na 5 ans yebi. Ba zui ba sali ba makambu na ba bosana ki est derrière Félix. Président vraiment biso to na confiance na yo oza candidat comme na biso. Zala tranquille toko toza prêt à kosala nyonso tozo continuer ko lancer na bato appel tachana bolanda exemple ya baninga oyo $100 euti na diaspora na France ba master ya Chikose eza $100 oyo euti na Angleterre pa mama Tumba click moko boy batindi to kendo chango na finka. Les exemple à suivre. Bolanda, exemple, de soutenir Félix na campagne na ye. De soutenir Félix. De soutenir ye. Vraiment, nous remercier vraiment musicien na biso Olympe là vraiment ndengo o aider biso déjà tous vélo comme ya campagne. Na remercier vraiment afande. Na yebi ke bogis pe azade ana studio héritier Watanabe pe okosala mo eloko sami chintu pe ko buka na te sala eloko bo sala poto yembe la fachi bo futa bango rien ba sali yango na aname conscience na bango ngale Olympe la sali yango ayo kisinga nzembu. J'ai été surpris ya ko comprendre que musicien originaire à côté de Jean-Pierre Mbemba ayembeli Félix vraiment nami tuni mais bato bazoya na makambu ke Congo kabwani na makambu tribalisme c'est que bato wana bazolo tana bango bayebi réalité Congo te ba congolais bazaini donc Félix Tshisekedi azane bato Équateur Mambenga Sidou Bangi Nord Bangi Félix azane mutu ya côté province orientale lui azane mutu Isiro azane mutu ba Fizi azane mutu ba Uvira Félix azane mutu ba Boma azane mutu ba Bulungu Kenge ba côté wana azane pe mutu ya Kasai Mbujima Ikananga azane pe mutu Matadi Boma mutu Katanga Kasumbalesa donc azane mutu Congo mobimba. Fils Mukoko lisese moko ezaka Kinshasa elobaka mosapi moko esokolaka elongi te oyokaka yango. Mosapi moko esokolaka elongi te bien sûr. Kasi soki Fachi azaye moko akomi sokola ndenge nini? Azana peuple ti omoni te ku misapi yango ekomi so ebele. Fachi azaye moko te. Fachi azana peuple congolais. Tous contre un avec les peuples pesant aussi quoi. Batouan bazaka 6. Si le peuple congolais a combien? Oh azo pesa. Oyi bato ba pesi mbongo.
so na tangi ba kombo na bango ba famille na bango ba osilika lem so batinde la ba famille na bango ba mbongo te mais batindi pona likambo ya Congo eza faci ozo comprendre faci azaye moko to monite o eloko ano lobe simbi na ngota faci azana peuple sko aza lokola suki ya mutu batanga kete lokola mabela zelo faci sko azana peuple congolais bango bazaka 7 baye bani pete batwana nyonso batikali 7 wana baza eloko te fils mokoko koyeba te na majorité présidentielle kuna to pe na FCC baka na candidat moko baza na candidat moko o Kabila imposa bango et puis jamais otika lo mona bango côté kuna ba finga Shadari hein pongo ndo ezali candidat na bango baza moko bayela bango ye na kingakati wana zo ebiso Tatiana po basodo basala kingakati hein baza pe bakio changement bayebisa biso makambo na kingakati le bokoti réunion yo loba kinga na bo Shadari baroso babwaki na maya bangando soki pe bamoni kolekisa ekoloba bakobeto bango mo bapapa na tu ya mikolo moko bakota réunion ko voter ki Shadari na kingakati kozonga bazonga na ndako bamela volume po balala bavandisa basi na bango bitala makambo Kabila azosala azwela biso Shadari po atie biso vraiment je donne l'ordre à tous mes enfants au bakokisa 18 ans vous allez voter Félix mais moi je vais dire que je suis pour Shadari à la télé ba père wa ba lobarande na TV poso ba lobiango a haute voix ba kobeta bango kuna Shadari aza candidat na bango te mais biso candidat na biso peuple bozela bokomona le 24 sauf imprévu bokomona que Félix n'est fin okende kuna sika le gardien du temple soki bayokani sika bango nyonso balobi bon to revoir kasi likambo oyo lokwa tokende na Genève turo toyosola banda lepa Tatiana bakangami bango nyonso 7 balobi bon tomoni décision tozwaki penza esali boye peuple siko voter bo pesa bango occasion peuple a voté nani kasi bakangama bango nyonso 7 siko peuple voter toza suna tante campagne dans quelques jours pourquoi kufa likolo biloko akozongela Tatiana pourquoi liene likabo Tatiana abimi na ye akei na ye azongi susu na cuisine poali ya likabo Tatiana mbamo Tatiana koti na cuisine abeti mbamo nzete boka pilipili bo omoni nde barata Félix barate balle perdu bango na fati ko simba te bazo benge na téléphone azo yamba bango te Zande moko ndenge pe bayi de pes bondima kite avec ou sans machine à voter boké na élection après na Genève fatia kendo sani oh isa question yandimaki alobi ngai avec ou sans machine à voter na oké na élection na peuple nanga sika baninga kuna baboya ki machine à voter